Topesi bino mbote bisika banso ezomi bino boza kolanda magazine chrétienne na Lingala. Toko fongola yango lelo boye. Église de Mangembo Mimosa na pasteur Matulu Yeye babongisi po na bana na Nzambe nyonso na poso oyo tozali kobanda mokolo ya mardi 28 février kino mokolo ya vendredi 3 mars 2023 poso ya dédicace et bongo dimanche 5 mars na ngonga ya 8h kino 12h clôture elongo na révérend Espérance Mbakadi. Église de Mangembo Bet Peret na la fille des prophètes Blandine Teka babongisi milulu moko mokolo ya le 8 mars pour na ba maman nyonso na ba jeune fille. Alors na maman na likambo les femmes de la Bible qui ont bouleversé le monde et kozala bongo na temple na bango na Ngeri ko banda na ngonga ya 8h kino 11h juste. Ba invité ezabongo ba Kunda Sisters. Boye imalamu. Célébration ena ya église de Mangembo Bet Peret ezalaki bongo mokolo ya dimanche 26 février 2023. Kuna ezalaki nde somo mabina na masanjoli elongo na mama Laure Mbongo. Nathalie Atatama azalaki wana. Ezalaki bongo mokolo ya dimanche 26 février 2023 nde église ya Mangembo Bet Peret ekokisaki mbula moko kobanda ba inauguraki yango na motombo ya mi Espérance Mbakadi. Na boye célébration ezalaki makasi kuna mabine elongo na mama Laure Mbongo bana ya ekodim basalaki pe mabine ya kafu kasi bandeko bazalaki wana ebele pona kopesa Nzambe matondi pona etonga na bango ya Bet Peret. Mama Blandine Teka alobi boye. Tozoloba merci na batonyo so bayaki bautaki même bandal kasavu bubumbu o baza ya comité bango nyonso elongo na bana ya Bet Peret tozoloba merci beaucoup ndenge bayaki poto sangana lokola moto moko pe to kusongisa matonde pa ya Nzambe apambola bango pe apambola bana nyonso ya Bet Peret nyongo Nzambe ezalaki pona kozongisela ye matondo ezalaki nyongo parce que kotala esika to utaki na esika o Nzambe amemi biso na esika o tozokende pona lobaka tango nyonso tokomi na nte tozokende tozana nzela mais esika oyo tokomaki Seigneur d'abord toloba na ye merci toza lokola moto moko parmi les 10 lépreux moko oyo azongaki pona koloba na Nzambe matondi. Mama Laure Mbongo ye pe alobi boye esengo eza makasi parce que soro o localiser adresse ya Nzambe bénédiction eza totale mutu nyonso azongaka mpona oloba na Nzambe merci atiraka grâce ya Nzambe na vie na ye donc eza eloko monene oyo Mangembo Ngiringiri Bet Peret esali mokolo lelo e bénédiction oyo ezangi mutu te encouragement makasi na maman Blandine Teka d'abord la fille du prophète et nazoloba merci na dadi na yebi kazala ngolage siko parce que tona solana il faut téter en tout cas merci dadi merci pour nous encourager moi aussi et puis merci pour nous bimisa ba ministère ndeko nanga esengeli na biso tozongisa matondi na oyo nyonso Nzambe asaleli biso lokola mama Blandine Teka la fille du prophète na etonga mobimba ya Bet Peret Nzambe azwa lokumu. Kaka na cadre ya célébration ena ya église de Mangembo Bet Peret bandeko nyonso o bazalaki wana mokolo na dimanche bango pe bazangaki maloba te balobi boye Nathalie Atatama azongi lisusu pona kotalisa bino nini o elekaki kuna. Célébration une année na église à Mangembo Bet Peret ezalaki somo mokolo ya dimanche 26 février 2023 milulu ya kafu ezalaki kuna ba invité bazalaki wana ebele lokola ba pasteur na ba autorité ya mboka boyoka ndenge papa bourgmestre ya commune ya Ngeri ye alobi basali choix moko ya malamu ya kopona église Mangembo ya kozala pene na révérend Espérance Mbakadi et tout le staff des dirigeants oyo basali ko diriger bango ko prier pour na bango ko batela bango na nzela ya losambo basali choix moko ya kitoko ya mwana nazo pesa bango merci mingi pour na choix wana basali ba pasteur bazalaki wana bango pe balobi tozotonda Nzambe pona bolamu na ye bolingo na ye pe na fidélité na ye pona biso to mérité te zalika ngolo Nzambe asali et pona biso na Mangembo koloba na Nzambe ete oyo saleli biso tomoni yango meto yebi kozana makoki ya kosala lisusu koleka sala yango lisusu kati na biso na eklezia na biso ya Mangembo pe tosenga na lingomba mobimba biso nyonso kosangana
mpona kosoutenir mpe kosambela ezala mpona mosali na nzambe la fille du prophète Blandine Teka et aussi mpona papa na biso Espérance Mbakadi surintendant général ya communauté na oyo aza na yango oyo nzambe atie kati na ye mpona kokolisa mpona royaume na nzambe ekende liboso. J'ai eu la chance d'être parmi les gens qui ont vu naître cette vision. Quand la servante a commencé à Makala, elle me parlait de ça. Il y avait des moments où je me manquais d'elle. Je me disais, mais toi, tu vas à 5h du matin à Makala. Toi, tu veux qu'on puisse te voir à Molière ou comment? Il y a trop de colons là-bas. Et elle riait. Quand ils sont arrivés au niveau de nos collègues, je voyais comment Dieu a agissé. Pour moi, voir tout ce qui se passe aujourd'hui, je ne suis pas étonné. Pour voir comment la servante de Dieu se donne pour l'œuvre du Seigneur. Je sais comment son cœur bat pour l'œuvre de Dieu. Et je sais son niveau de consécration pour Dieu. C'est vraiment une amoureuse de Dieu et une femme d'excellence. Et Tonga Ngiringiri Bet Perrette, na la fille du prophète Maman Blandine Teka, bango bazako mata seko mata malembe kasi elongo na Yesu. Boyende ezalaka. Ordination ya ba pasteur et Salemaki Bongo dimanche 26 février na église Porte des Cieux. Prophète Joël Francis Tatou na docteur Louvwa Okaola bangonde batambusaki masolo kuna bolanda ndenge lekaki. Ezalaki bongo mokolo ya dimanche 26 février 2023, consécration topé ordination à serviteur de Dieu na église Porte des Cieux ya prophète Joël Francis Tatou. Et bongo bazalaki elongo na docteur Louvwa Okaola. Milulu yango ezalaki kitoko penza pe esengo ezalaki makasi na mitema ya bandeko bazalaki wana. Ba pasteur ordonné balobi boye. Tozo pesa na nzambe merci pona mawana e bolingo na e. Aponi biso ndenge Bible ezoko loba na livre ya Jean que biso ne topona ki ete mais yenda poni biso. Alobi lisusu na loba na e que bilanga ekomeli déjà mais basali baza mokre lelo oyo kobanda bantoma babanda apôtre Pierre Jean bango nyonso ti lelo oyo toye kobakisa malisusu na molongo ya bato nyonso nzamba benga depuis des siècles pour servir. C'est un grand privilège, c'est beaucoup de responsabilités que nous le prenons avec crainte et grand tremblement parce que nous savons que nous avons pour mission de faire avancer le royaume des cieux. To mériter en mode de Musaka Nzambe parce que Batwazake Belé, Nzamba Poni Biso, en tout cas c'est une grâce. Donc, Nakumisika Nzambe, la grâce de Dieu, c'est un appel de Dieu qui est passé par son entremise. En tout cas, que Dieu soit béni, que toute la gloire lui revienne. Kana kumisi Nzambe parce que naibi ke shwawana eleki na nzela prophète, mais je sais que papa yoka Nzambe. Donc c'est un choix déjà que Dieu a porté sur nous et il a choisi notre père pour na atia biso na sa couverture na ye afin que to salela ye comme des dignes filles ndenge matea elobaki. Elanga na nkolo eza monene penza kasi basali baza moke na yango esengeli na basali bakoma ebele po ete mosala na nkolo ekende liboso. Anuka 2023 et Silina Nouté eza kokoba kaka kuna na église Porte des Cieux et kosila mokolo ya le 5 mars 2023. Alors bolanda résumé oyo magazine chrétien na Lingala et Salé Libino. Anuka 2023 milulu ya minene oyo to bengi 40 jours ya kokila pe kobondela na église Porte des Cieux o ezwami na engumba mokonzi Kinshasa e kambami na mosakoli na kolo le prophète Joël Francis Tatou yango eza kokoba kaka e bongo milulu yango bandeko batei balekaki wana bazalaki ebele lokola apôtre Jonathan Mongali révérend Espérance Mbakadi ya église ya Mangembo na prophète Jogras na bandeko mosusu kasi milulu yango ekosila kaka mokolo na dimanche le 26 février te yango eza kokoba kino mokolo ya dimanche 5 mars 2023 na boyende prophète Joël Francis Tatou abakisi lisusu mikolo na po ete milulu ya clôture esalema penza kitoko pe malamu koleka awa na église Porte des Cieux anuka 2023 esilite eza kokoba kaka se kokoba kaka kino mokolo ya le dimanche 5 mars 2023 eza kaka na limité 10e quartier industriel. Bo continuer koya pamba te Nzambe na lola aza au rendez-vous pour na tina ete milulu yango esuka kitoko. Yesu aza mokonzi pe mobikisi na biso elinkoloba ke magazine na biso ekomi na suka me yamboto kabwana totala nini o makomi elobeli biso mokolo mwalelo.
tokomi na suka ya magazine chrétien na biso ya Lingala topesi bino merci parce que bozaki be na tina na kolanda biso surtout matondi encore pour la confiance que vous avez dans le magazine Nabino. Mais vous continuez à coller sur la chaîne YouTube Nabiso MCL TV. Vous avez liké, vous s'abonner pour ma solution Koba Kakase Kokoba. Pour n'aller l'eau, tout ce qui a et puis tu es Bino, Mikole Zalikoya. Bye bye.